MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Mbote wa MDG TV mafuta ya sika. Nzaba mona papa mbulanga bino esika nyoso ezwami bino zalinga wa bino la grande dame avec un grand chicana cadre ya actualité bandeko babolingo la famille Emmanuel Musongo amemi ngambo l'adorateur ngambo ya nini certainement bomituna bandeko nanga affaire cover ekeye ezongi eyindi na réseaux sociaux mikolo bo constater bandeko nyonso bakobimisa banzembo na bango bako pesela des gens disant que balingi ba cover te. Et il y a une masse, une grande foule ya bato bako soutenir bango en disant que toboyi tolingi na biso te, ba mentionner ba kombo plus grave kopekisa bato bayebi baza ba nzambe ya cover balobi nzambe na bango eza Emmanuel Musongo, batangi Rachel Mukuna, batangi Bulelela kombo ezalaka nani serwana yende Rachel Mukuna, je sais pas. Rachel Mukuna wa ute koyimba sabaote nzembo ya frère oyo Jonathan Gambela na ba misusu. Alors na ba révélation moko personnellement nako loba na bino en ce qui concerne les covers. Na dossier à cover bandeko, nous avons les formes. Toza na forme, toza pe na fond. Toza na fond, toza pe na forme. Et les formes, peut-être au pluriel, la forme, voilà. La forme, on a les fonds. Alors, par rapport à la forme, biloko bandeko ba ko présenter, bazana moi ba raison. Moi te me ba cause na raison, to pe bazana raison. Tel que Muninga bimisi nzembo botika ye a savourer nzembo na ye côté na bazana raison. Parce que yana bato belé lelo oyo nalobi lelo bakomi ko sala cover ya monete ya conséquent ya babenga ngonene ya compétition ou encore ya mutabimisi nzembo ne lelo juste quelques semaines ou quelques mois après OK ko salela yango remix et du coup au beti yango koleka mukolo nzembo et bato bayebaki nzembo ngote bayebi ngona nzela na yo et communauté nzembo na yo mukolo nzembo ali moins et lors ami balé bato bazo déplorer ça tango sali nzembo moningo o reyembi nzembo moninga il faut ko komaka ndemi ndele basalaka et ata moto so akomi bible azu ba tiara ba référence so yo kanga bible livre ezalaka na ba référence moto mususu oka se référer na article songolo to na livre ya moto songolo to na ba benga ngoni na ba citation moto songolo ba komaka yango. Mais ba congolais basalaka banzembo ba cover ba remix ola koma auteur compositeur atana se kenzembo ya songolo ya kokomate acheka mamiki kombo na ye e community nzembo oyo ya ye. Du coup confusion totale eza moko biloko bato bazo déplorer. Il y a trois choses bato bazo déplorer eza et muninga beti nzembo na ye peut-être à enjoy yango te ndete lo en anglais à savourer yango te yo ke ko reyemba ngo ozui du coup succès ko lekaye oleli yango mbongo parce que bazo monétiser yango muto sali cover remix nzembo muto monétiser yango aleli yango nzembo mbongo pardon et ta musu pas senga permission te bon permission pas permission après tout eza banzembo nzambe. C'est vrai, hein? Nandenge ka peut-être il y a moins ordre et logique, il y a bienséance, il y a respect, beaucoup ko senga permission. Mais tous na banzembo to yemba ba en général et babenga on une populaire pardon. Tout au sein l'émission ya frère Outi Kotika biso. Banzembo betaka wana ya bankembo na yo nzambe nanga et autres. Asenga permission et panani. Est-ce que yebi bakolo banzembo wana te? Bible zolo bana biso ba don on nzamba tchaka kati na biso. Et ça pour la église, pour la édification de l'église. Donc, ceux qui ont pour édifier les bien-aimés, il n'y a pas de péché dans ça. Ma motivation peut-être
na ba intention ndenge tozomona lelo ntango soki ozala mosusu ya concurrence nalakisa bango ke nga na voi koleka moto ayemi nzembo oyo bakoyoka wana nde peut-être ekomi mabe. Donc par rapport ya forme moi makambo bandeko bazodéplore tel que il faut kokoma auteur compositeur et puis il faut kozela nzembo ya moninga esala moi succès eumela ata na temps ata après 2 ans 3 ans bon oyo po baza na raison côté wana et bacholi bato baosala bacover balobi bikopia lokola bachinois boza incapable ya kocomposer bozala mingongo kitoko nde nini bozokokoka kocomposer te. Et voilà nde biloko bazodéplore et puis balobi babeti basete mikolo choisir beti nzembo na kitoko na bandeko misusu balobi tolingi komona bacover te bokomona ngo partout na surtout na TikTok bato ebele baza motivé baza ya kosilika balobi balingi koyoka bacover te. Ndeko Rachel Mukuna nzembo moningi ebimi bandeko nzembo wana ya saba oyo tesali même pas une année mukona ngo abimisi yango juste quelques semaines après Rachel Mukuna ke koyemba bandeko ya Rachel Mukuna ebeti koleka ya Jonathan Gambela bato basepela te. Bref na forme baza na raison mais na fond la famille laissez-moi vous révéler fond ya cover pona bato nyonso te ya Rachel Mukuna te ya ke oyema nzembo Jonathan ya bandeko mingi te ou peut-être baosala ngo lelo o na bandenga concurrence ou encore ces messieurs que vous voyez ces frères que vous voyez Emmanuel Musongo cet homme c'est Dieu qui l'a élevé c'est Dieu qui l'a suscité ndenge Bible zoloba na livre ya Romains 10-19 Paul a rappelé Israël en leur disant ceci Moïse alobaka nako exciter jalousie na bino par une nation o ezali eloko te ezali ake plus loin alobi na mimonisi na bato baluki nga te mwana mobalo bozomona c'est une pierre suscitée oyo tango bafarisien bazotelemela bato babetela Yesu maboko te alobi na bango soki bango bakangi minoko na kolamusa mabanga mwana mobalo bozomona bandeko nanga alibanga nzamba asisita pour exciter jalousie ya ebele o babwaka ye. Je vous parle de maramona loba na binongo na makanisité na lokotité. C'est une révélation que Dieu m'a donnée. Plus ou moins 4 ans passés na lota moloto azo présenter ngai frère oyo comme son 3e fils. Alobi na ngai tala mwana na ngai misato nga j'ai vu ça. C'est ma première fois na beta lisolo oyo. Je crois na solo là peut-être na moto moko mi balikala mais na loba en public mbala ya liboso na lota molo na mona moloto na vision a présenter nga mwana mobali oyo abina nga tala mwana na ngai misato Emmanuel Musongo. La famille banzembo mais Emmanuel Musongo interprète akaisa banzembo kala généralement peut-être ya moko nde lelo mais mingi toyebi Emmanuel toyebi na banzembo mingi yaba na libumu ya mama yawe et autres. Cet homme c'est Dieu qui l'a suscité. Cet homme c'est Dieu qui l'a élevé. Quand des mots le bango mona matadi oyo auta de nulle part informe et vide. Pona ko lakisa batu wana ke soki bino bokangi minoko to botikinga nana ba réserve o ba osa musalo ko leka bino yango bomoni ba cover nzembo ko asala ba remix a beta et beta ko leka ba kolo ba nzembo eza pona kilelo te c'est Dieu. Y a pas que lui o akopia to pa yemba ba nzembo batu misusu akala mais poani ni nzambe affiché kaye eza na mabongisi ya nzambe. Bandeko omoni nzambe so abengi yo salela ndenge lingi ndenge sengeli kokanisa teke wana monopole kokanisa teke koyebi koteya koleka batu nyonso kokanisa teke wana connaissance koleka batu nyonso kokanisa teke kozala mongongo koleka batu nyonso kokanisa teke yake toi qui peut faire oyo ozosala wana détrompe-toi. Nzambe soka lobi a remplacer yo a osala ngo kitoko pe mutu oya kobimisa a koleka yo parce que du nouveau a toujours été supérieur à l'ancienne. Kanga maramna zolo bana yo. Mes frères et sœurs,
Et napesa bino témoignage ya Carlito bo confirmer makambo na oloba na bino. Tango Carlito nzambe azo interpeller ye abongola motema aosakisa kata nalanda ngo epa na ye moko alobi mokomsu nzambe aloba na ye na remplacer yo parce que lui se croyait peut-être que yende danger na mongongo na ye na yembeli na ye et toyebi que frère aza na particularité dans sa façon de chanter et par rapport à sa voix alobi bandeko nanga na kamwa mokomsusu abana kolanda soki radio soki télévision ayoki mutu mo azoyemba amona ye na image te abina baluka natala boye comme aza un peu comique alobi o namona mutu mo amuku alobi na miyoki alobi ntango nayoki voix wana na miyoki etienga twa abi o na baluka natala mutu yango abi namona mutu mo bamukuse mutu yango nani bandeko eme nkano façon alobelaki yango esekisaki meme bato abi namona mutu moko diku na miyoki na kati ya mutu wana interpellanga alobi akenda na studio pour enregistrer alobi nayoka eloko ezalaki kati na nga easu te naoloba na bino makambo na lokoti te Carlito Lasa apesa témoignage abi nayoka kati na nga eloko wana alobi omoni eloko ezala kati ya mutu eloko wana nayoka eloko wana eza su te nde eloko esalaki ndeko wana bongola motema mon ami Dieu t'a appelé à le servir salango bien mukolo okosazarde nzamba kobimisa bato lokola ba Emmanuel Musongo et toi tu seras disqualifié ebele baza disqualifié nzamba botoli ba grâce aloko esalemaka les transferts esalemaka batransfert esalemaka spirituellement moto akosa bino te. Dieu ne serait pas de ceux dont on appelle oui na lolenge moko bato bainterpreta yango mabe nzamba botolaka omoni eloko achika tina yo abotolaka botoli yango apesi mpo moto mosusu. Moi qui vous parle, Dieu m'a comblé de grâce et de talent, vous n'avez pas l'idée. J'aime pas parler de moi-même. Nalingate, nalinga komi lobela te. Mais est-il que nzamba kompasanga bozanango idée. Il y a pas longtemps, je priais dans salon nanga. Nzamba olakisanga initiaire. Ah maman mo ebani, ya munena yembela pe nzambe. Abisinga moni grâce, ezai pa nae. Na botoli yango. Na chango kati na yo. Je cite pas son nom. Eza pona komi kumisa te. Yana ndeko moko ayembaka. So natangi kombone bo seka ngai parce que nakoyemba na hôtel matin na linzaka te. Na yembeli na voix. Mais nzamba loba nanga dans les jours qui viennent, okoma ko interpréter banzembo sero, osala ngo miekeye. Et baza parmi bato yo lelo ba pesi nzambe mo Congo. Je cite pas son nom. C'est ça Dieu. Ndeko mwasi ndeko mobali. Le temps que nous vivons, ba adorateur baza ya koluka. Toi na carence ba adorateur. Soki o se consacrer pour nzambe, ndimela ngai, okozala tellement précieux na maboko na yeke. Mamzamba osana na yo okamwa. Dans les jours qui viennent, peut-être na ba analyse bo yo kanga souté. Bo mona nga souté. Je vais shifter peut-être na ma mususu. Et bo témoigner nzambe, bo loba que non cette sœur disait ça. Parce que il y a un temps pour tout. Le lot tout ça la ponza mais peut-être à lingi tout ça la yango. Mais dans les jours qui viennent, on va se retrouver peut-être na ba mususu. Selon nzamba bongisi. Selon nzamba nenga lingeli. Mais ana sakana lendi sa mutu moko. Tiens un talent, tiens un don de la part de Dieu. Sale lango endenge nzamba lingeli. Kobeta tolote, ko salo lendo te. Ko sazarde te ko sa buzoba te parce que nzamba capable de remplacer. Et mutu ko remplacer yo. A osala on eti yo ta osala on leka yo. Pona nene, nzamba lakisa yo. Yango nzamba ibisa Israël, yango Moïse ibisa Israël. Qui a nzamba ko exciter jalousie na bino par une nation, encore un peuple où ils allaient l'autre côté. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. C'est frère que vous voyez. Nzambe mutatomboli. Et on a aussi un ami de la raponaï. Ponanine, na obanga pour sa vie. Mais certainement, le frère est toujours dans les bons. Vision ana. Nazwa yango, ça fait plus ou moins 4 ans comme je venais de vous le dire.
Et lelo nzamba tomboli ndeko azo voyager azo ke ba poto eza moko biloko epe bilisi jalousie. La famille je disais ndeko nzamba pamboli atomboli akomi kokende ba poto nzamba pamboli penza makasi apamboli penza makasi visibilité aza na on réseaux sociaux YouTube efutaka bato ba na YouTube baebi nous autres peut-être tam souta nzamba rolinga to nzamba ko permettre to lia bambongo to lia kaka yango to senga bo partager ba émission na biso visibilité mata ezapeka lipamboli. Dieu vous bénira surtout par rapport à mes salles tozo sala. Je suis dans les social, j'ai un orphelinat donc un problème ya toza na babenga ngoni na ba partenaire te so linga pe ko ma partenaire na biso chaque mois au plus biso même petit rien ndama ozanga te ko pambola yo et to ça mosalo pour na mbongo te mais celui le nzamba permettre peut-être mo lela mbongo ya mabete parce que nous avons un cœur oyo ya ko ko sunga bato misusu pe et visibilité de quoi ça on a YouTube Dieu la béni azora mbongo lelo o akomutambola ko kende ba poto partout et boti motema mabe na mitema ya bato bato belé o interpréta banzembo na bango bakomi kotonga ye et misusu to yo qu'il paraîtrait ba inaye ba misu ba lobisaka yete mais pourtant et amamba nzambe to sambela pona ye bande wonanga parmi ba instruments ya diable o satana ko utiliser pona ko gagner ba adorateur na nkolo na monde ya ténèbres ko dépeupler ka nzambe ko peupler ka satana ba producteur bazana kati lelo oyo ba musicien belé gospel ba se retrouver na kati ya ba kisi 90% eza ba producteur bat ba kotia ba ona ba mambona je qu'on appelle ça une témoignage ser na biso akufa tanga bimisi mystère de voile moto a travaillé là producteur oyo a produisaka nini na ye album na ye moto a connectaka ye ayebanaka na ye déjà mais album oyo esalaka mata makasi lisusu ezaka oyo wana lelo ndeko aza wapi c'est ça bandeko na nga tobondela mpona ndeko nzambe abatela ye kaka te bandeko ya moko bazobima lelo bakopambola biso na banzembo na bango prions pour eux toza na kate mpona kodénoncer mabe mais toza na pe mpona koapprécier pe kobeta maboko na makambo eza malamu mais malheureusement bato nde bakocomprendre biso te. Nous ne sommes là personnellement, je ne suis pas pour détruire l'œuvre de Dieu mais au contraire toza na mpona cause ya nzambe. Je disais que ma producteur ba moko topé parmi bato yo lelo ko bebisa bato oyo bayembi na nzambe na ba proposition comme moto na eloko eza bien mais il te manque quelque chose moko baloba na ye na yoki maquette mais wa bolumbu wa vide il faut la telamba ebele ba seda po bala telamba lelo malheureusement te yoka bango soute bo constater ba succès ba Patrice ba Denis Monde et autres ba sala kala lelo ba sala ngo soute en termes ya succès zala NAT succès zala désanté c'est vrai zala mandat mais ce qui est ça nzambe mutozo accompagner on dimelanga au beta mvulemvu ba Denis Monde ti ba sala ba jibele bien que lelo ayemba na ye na ba prestation et autres mais ba album a sala soute parce que à mon avis se concentrer peut-être dans ministère. C'est comme ça avec Dieu. Il va t'accompagner tibisika oyo ye alingyo sukela. Point barre. Mais bano ba bima lelo bo constater. Oka yembi nzembo moko e beti après sili nien. Boyoki pendant 2 ans bokomo luki akoluka. Garçon abeta bana Kongo to simba na loboko. Kongo elonga dona mwanza. Akenda wapi? Il est encore jeune. Petit wana période mona zo tambola na ba ko invité na ba église ba passer au cultiste. Lelo nie. Mwana biso mo abimi mikolo yo. Ozo yemba abana bungisa te. Bonzambe basomba kate Olivier Louyeye. Tant na bandi TikTok sika plus ou moins 2 ans passés. Na mata na live ya ndeko wana.
Na ABC tu as une particularité, tu as une grâce. Mais ça, très attention à la fréquentation, na ba invitation. Na lobane ba mbebele on a aussi rappelé bato ebele bazala na les gens bakumisaka nzambe. Mais ça va même pas un an, juste quelques mois après. Na mon église a prophète a pédé. Azaro presté. Na komaka na commentaire na ABC, souviens-toi de ce que je t'ai dit. C'est ça. Et belé. Et bako hypothéquer ba grâce boye. Tala invitation nyonso za ko répondre te. Na lobaka na ndeko wana, à chaque fois qu'on a invitation, tout na nzambe soko kende toté. Parmi ba interdit nga nazalaka nango, eza ya okende ko prester n'importe où. J'ai pas droit d'aller où que ce soit. À moins que nzambe moko ya loba nanga kende bisika boye, j'ai pas droit. Ya omko ba oyebisa rabino dans les jours qui viennent. Lelo peut-être ata musozo monaka oh YouTubers moko boye kaka zoko loba sa ba analyse ne awa. Ako luka ba vie na ye na ba mbongo na ndenge ba message na ko lobe. Ou ka ba finga na ba commentaire. Mais dans les jours qui viennent, vous allez comprendre qui je suis. Tant ba oyebisa rabino ke azalaka lolendo. So ba invité à yakate. Bokanisa mambo na lobina bino lelo. Eza parmi ba interdiction ngana zwa. Bandeko. Et pour na chité. Iri a eu invitation à David. À quel y a nandaro mokonzi. David a payé lettre. Abina étant aux zones à guerre. Pesa mon mokonzi na yo. Iri a sepeli. Atambola na lettre à promotion. Atambola na lettre élévation. Alobi esilinga iri. Nazoki no koma soki chef d'état-major soki nani na yebite. Nzoka ndezaki liwa na ena kati. Tanga komi a payé lettre. Batangi lettre. Tcha iri na front. Bacha iri na front iri a kufa à cause de sa femme Bathsheba. Lelo est belé. Ben invitation bazui, c'est à cause de leur étoile, c'est au prix de leur âme. Bazoé baté. Ben invité ngana était en église à prophète Songolo, c'est un grand, il est connu. Ben invité ngayi, il faut n'abeta méga concert moko, producteur moko atiembongo belé. Azoé baté ke eza au prix ya étoile nae. Ola tu na nzambe. Ni ne bomba mi na lettre oyo. Ola tu na nzambe. Na kende to na kende te. Nzambo abengie. Nzambo atindia sala musala. Malheureusement, bat baro se livrer boy. Likolo ya bolingo ya mbongo. Ya succès. Ya élévation parce que balingi ba mona bango. Balingi ba zwa mbongo. Balingi ba yebana. Amonika ke non. Nana ngolu. Nzamba tombolinga. Naza boye. Yango na bat bazo bengisanga. Malheureusement. Et belé baliki na l'église bokiltiste. Des places ba dépouiller bango. Et belé ba ke même pas musika ya carrière. Ba silisi bango ba fioni bango ba fibi bango kaka na ebandeli. Bandeko yo surtout oyo lelo TikTok ezali esika moko malamu pona ba promotion. Y a pas vraiment l'argent sur TikTok, mais pour la visibilité. Sozana eloko, donc talent, eloko mo exposé. Kota TikTok. Oko épanouir, oko s'épanouir. Va exposer ton talent, ta grâce, otongaka, osalaka suki, tout ce que tu as. Eloko nyonso oyo moko yebi ke kati na yo nzamba che kati na yo, oyo opambola yo. Kota TikTok. Nzamba otombola yo. Bande onanga, bande ko belé lelo ba yembi batei et autres na ba TikTok. Ka place ba routine de la bango ba envoyer surtout bana mibali oka basi a poto oka mutu eningani ana maîtrise de ba mo betela ba tourna Congo ale bikobo ibandi de place ba ko sila bangala lobi boka mutaka le samboy que Dieu nous garde minya olo bezali bande wona na pause na musala na kati quelqu'un na 5 minutes tu connais osukela awa to sambela pona ndeko oyo certainement zo batela ka bonzambe. Bota lelo Emmanuel Musongo bendi beauté. Bota la Musongo tanga bandara sika. Ou bien bozo imaginer ba plus ou moins 5 ans passé na lelo. Bonzi maté c'est ça Dieu. La famille nzamba ebo pambola ebo tombola ebo ko sukola moto. 30 ans passé ba peso Patrice na ozwai. Mais nzambe apesa moi c'est qui toko Esther. Lelo c'est que Patrice est devenu. Surtout le bito ça l'émission bachelor rawa. Bon, on a débattu par tonda, ba vrai chéri. Surtout Bitoula Nzombo. Mais 30 ans passé, on voit Patrice. C'est ça Dieu.
mais lelo ba Patrice baza wapi yango bomoni tozana biso nyonso juger bato to ba otika nzambe mais za na bato mosusu ouais ba jugement na bango za na ba connotation mosusu à moins que ba bongo la motema nzambe penda bana olaxo image no modèle ozalaka poussière modèle ozalaka informe et vide toyibo ina ebandeli na modèle nzamba bongisaka yo apesi yo forme na yoka témoignage à frère Ike Baali je crois bato bele boyebi Ike Baali malgré omela raté na Congo ta sala album à liboso e betia a ene poto bino baby poto cimetière yaba yembi na bate ayuka na asute mais il y a quand même des gens ya mort bayebi so beti Ike Baali kando zoka kombo Ike Baali Baali. C'est un frère ayemba aza infirme boîte à makasi so tali ba image na ye tanga bandara sikana ya lelo okomisa nzambe na yoka ya lobi nazaki forma moto yo atolingi mwasi olinga ote esala bato pasi bandeko Ike bakoma ko welela ye na basi bazo welela ye tala nzambe bandi on a souki abonnez-vous massivement sur MDG de TV Mafuta ya Sika. Moi c'est la grande dame, likez, partagez et surtout activez la cloche pour ne rien rater. Si vous avez des suggestions, écrivez-nous. Sinon, tout le monde a une balacima. Des bonnes choses. Je vous aime. Merci. Au revoir. Bye. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.